Ndeko Balandi, fils Mukoko auti na kati kuna bipa yoyo bakandi ndeko na biso elonga asololi na bakozi kuna tolanda ndenge nini fils Mukoko asolaki na bakozi elekaki ndenge nini na ebisaki bino tolanda toujours bozala toujours branché sur Vision News TV bokozwa ba résultat tout pe basango ya temps réel toyoka bongo fils Mukoko ayoki nini kuna pe azolinga alobela biso nini kwete biso tozaki na kati kuna Banda, tosala. Patrick, ouais, bah papa na maman. Voilà. Papa on va aller maman. Maman na papa. S'il vous plaît. Ça là, na côté na ye bino bosana bino na ye biso baninga mosusu baza na carte te amoni siko kotika loba te kotika sala pesa micro et comme moko asimba attendez parce que c'est ma carte Opposer ma question. C'est bon. Bonjour. Voilà, on a Ipekin, présence ensemble de journalistes et lobby. On a Ipekin tant que combattant de la liberté. Naoki Kebakangi, l'un des journalistes. Yao Babengi, la presse en ligne, la presse qui nous accompagnait, Nao Babengi, Lit Nabiso, pour la conquête à pouvoir au Fatia comme de l'homme. Vous savez très bien, RTNC, la chaîne Ebele, Bandai Kolanda, Makamunabi sauté, Pesarabiso embargo. Les Zala qui presse en ligne, Oyo et Bandai Kolanda Biso, na idée, Yako soutenir communication Nabiso la presse. L'air Naoki Kebakangi et Longa. Na lobino nayana nuna elonga na business elonga na business nayana na ibali kambango ezanini soki bakangeli bango nini. Voilà. Merci. Bon, le problème est Ali, s'il vous plaît, le problème est Ali que l'air nationale longa. Nazo sala o babengi discours indirect ya ba propos elonga. Ponga pe na enregistré yango bon laisse. Na bien. Bon, le problème qu'il y a c'est quoi et réalité l'air na solo lina o babengi l'air na solo lina elonga na filmé yango na téléphone nanga elonga lobi ke bakangi pour asalaki analyse moko si arrestation ya pasteur Moïse Mbiye et Nasser Alian et pesi ke
na analyse wana obi si Moïse Mbi abimaki na parquet yalaki suite na intervention ya monsieur Christian Tshisekedi nazoloba oyo elonga alobi c'est-à-dire alobi ke bakangi po aloba ke Moïse Mbi abimaki na parquet sur l'intervention ya Christian Tshisekedi na sololi pena mwana mwasi kombole na Bines ya lobi ke ndenge zali ye ayambaki ndeka ke longa donc ba propos ya elonga ils ont engagé été les journalistes tous en sécurité parce que tout ça musala mboka to fingite to lobi likambo ezaki clair comment alors que tu comme na insécurité boyo et ça lui on est bon le problème ça nga vraiment na oloba ba journaliste ba koka ko s'apaiser président uta ko tia ba cour oyo ba bengi ba juge ya sika oyo tozo souhaiter bazala non corruptible les problèmes oyo ko salama c'est-à-dire ba journaliste peut bo se mobiliser pour bolanda au balobi dossier en otina suka pour vérité et il faut panda bolongwana na o ya yo moko il y a on a enlevé on l'a pris sans mandat d'arrêt ce qui est condamnable mais toutefois toko souhaiter la solution et se trouver à l'amiable donc ba garantie ba respecter au babengi ba droit na bango comme ba prévenir jusque là bazana ba prévenir la le muto afundi ba on a se présenter bon nazo ebsaka ba famille na bango bazala tranquille dans la vie nyonso yaka eza ba bengi ba risque à métier pena baninga misusu ya corporation neti ya ba journaliste des fois il faut bien fignoler l'information avant de le dire donc pour éviter ba genre il y a ba dégâts il y a ba situation à boyer donc il faut fouiller l'information les traiter avant de le dire tout ça ni na papa et longa na maman na bango bazala calme notre régime ya fati est un régime à torture donc bazala calme la solution est quoi pour bientôt. On n'est pas venu à pouvoir pour tout banda comme ça la chasse aux journalistes. Je vous remercie. Très bien. Félicitations fils. Merci beaucoup. Mike, fais ça. Patrick. Cordon. Marquis. Tozonga na côté à Tozonga à côté à papa. Ouais. Il fallait quand même voir ça. Nindi ça parle papa. Bino ba donc en principe c'est vous qui allez nous informer. Hein? La base c'est ça. Eza bongo papa mais la monnaie était à Komakité et vous êtes venus. Il fallait aussi que Bino en avant. Bon, de toutes les façons, bon, je crois que collègue Nabino Aïbsaki Bino Maïele Kaki. Aïbsaki Bino, n'est-ce pas? Collègue Nabino Aïbsaki Bino Maïele Kaki. Et puis collègue Nabino, en principe, il fallait qu'on soit élément au Bazali. Mais seulement. Qui est derrière ces dossiers? Pardon? Qui est derrière ces dossiers? Mais comment je le saurais s'il n'y a pas un plaignant? Donc il n'y a pas de plaignant, arrestation, cacaboué dans les villes. Il n'y a pas un plaignant, parce qu'un plaignant, quand va conditionner moto, va bien avoir un
Zela papa beau poser boy papa ndenge yo zalaki na kati lobby tango soli na OPJ liloba nini to infraction nini oye bakangeli ndeko na biso na oyo na landi oui, bien, les journalistes, conditionnel. Hein? On utilise le conditionnel. Si. Mais si c'est si, on n'arrête jamais quelqu'un pour si, ça devient une suspicion. Voilà. Parce que chaque infraction va catégoriser, chaque infraction va qualifier à Kayango. Quel était le nom qu'il a utilisé pour la suspicion? Pardon? Quel est le nom qu'il a utilisé dans la suspicion? Qu'est-ce qu'il avait dit dans ces suspicions? Le nom clair pendant l'Obiamo. À moi, je vais la vidéo à l'Obiamo. Chez moi, il n'a pas dit un nom clair. Tout simplement. Merci. Non, non. Pour embrayer, papa. Yoka, tombola na mkwa. Tombola mkwa. Lumière à NLT. Voilà. Bana partout dans le monde, le monde et les Kali, donc pour le moment, tous en a nous précision, il y a Eloko Nini, Oyo, Bakoki Kosala Poete, Elonga Abima, toujours la Bobele, Bakosi Amboka, Bakosi Eko, on a vu au Congo, je m'excuse. Basunga biso ba journaliste ko etende kuna biso elonga abima bongo na koloko bambote mingi na mama Kongo na Paris mbote na Dieta Kabuya mbote na mama Elo mbote na Edgar Mokonzi mbote na Bino Banso ba ebolingaka toujours Vision News télévision kaka ndenge na senga kabino et que vous s'abonner massivement la chaîne à biso po bozwa ba information ya temps réel pe ya solo vraiment na tiki bino te naza ko belena landa na yoka kuna nazoyoka mwa interview bazo interviewé toyoka alingi susu koloba nini tolanda micro toyoka ye atindini bavoka lié moko aye te esali biso mpasi tobi aza journaliste asali baanalyse na ye comme confrère mais a affirmé que c'est qui est derrière Moïse Ngui mais soki mpe eke mondeko journaliste asalaki mabe soki alobaki mabe na baanalyse na ye elingi loba te ke beau utiliser concert na ye mpo bokanga ye d'une manière arbitraire non oza quand même bato tokangi so bolingi po appréhender journaliste eke a diffamé parce que c'est la diffamation nde babi comme infraction soki a diffamé par rapport na baanalyse na ye il faut d'abord koyela ye convocation après convocation soki 2 ou 3 fois se présenter to na convocation koya kokanga ye mais bino boutilize concert na ye mpo ya kobenga se comme ça na arrestation na ye eza arbitraire yango toza mobiliser tout le monde comme un seul homme mpona libération na ye et c'est sans condition amérité kozala esika aza journaliste na lancé message na baautorité ya mpe oza koyoka biso notre ami tokosenga libération na ye. ndeko bapanzisango ebele eloko nini bato bakoki koyeba na mokolo ya lelo awa na niveau ya inspection provinciale ya la police précisément na commune ya Gombe. Normalement toye awa mpona makangaki confrant na biso elonga tomoni po yazala na ba association
contribuer à ça moninga kufeli aza kata appelco aza kata project aza ba société belé yango to kosenga na premièrement bande na so ya journaliste ko kota ba association et à dire association musique boki bo na ba bo meli masanga bo liende to za la musique association non les lots toyé précisément toyé ba gina nous que bakanaki elonga boki lobby ba bio elonga bakangi parce que à ça dit diffamation on le ba groupe indi yo alerter ba tout on se voit awana kati ya